Tota na mutu ava sensi wana bonga tota la nana za na mutu, c'est ça le problème. Wa tozo ki mana ba sima. DCV. Na yebi sulu moko, o ekomi ko sa me lo kwana ti. Et match à vite na imana. Ça veut dire que soki ngai na site nanga, na ki komona imana ndinga bongo abeta toujours na vite wa babunda. Na ki soit supporter ya imana, na tune mituna pour na bi que vite à répondre. Botala ka ton passé kuna lekana ki abomona makambe salami. Ba utiliser pasteur ba tuye pe sans koyeba, sans discernement. Ba benge koto a sale mission, ba benge ba combattre koto ba sale mission. Donc ça veut dire que histoire va combattre comme me va te belé na ba bloc ebele. Soki ba che histoire va combattre te bloc wana za na succès. Si vous avez une polémique, ou bien vous avez un pays. Alors, dans le succès de l'eau, dès que tu allais à Congo, attends, tu as eu le salami, tu as eu réalité sur les Congo. Tu as eu un problème, tu as eu un autre qui a fait qui n'était pas fiché à biso. Tu as eu un peu comme on a mamoué, on a fait comme on a les rois sur l'unité. Mais ça, comme on est normal, l'oban a radio, tu as eu qui allait faire voler à solo. So, moi, je vais m'appêter, l'oban. Et bon, on a fini na pesa comme basi yangani naki. Mais tout le bango pour toi congolais pena na makila. Alors, pas mikolo quand même hein. Toi mikolo to qui gauche, tozonga à droite té. Ngana ebisi papa na ngadi. Keba pourquoi ebisaka pesa ebisaka pour que na uti kuna. Musunyo za kolia. Ngana legai na sima mutambo eza. Tema musunyo legai munene pour ba comprendre abiate pesa zo ko sanga ali. Tanga koma ipemela ka pak. Liwamba ma ikutake batune so ba betelo maboko yonde mto obi mamuto a train ba bokelo ba fleur mais ba fleur wana ka yango ba otchali kwa liditana e boto desi vena zon sima ba e boto papa na biso odompambu toyoka nano Adi Londole oyoki odompambu na sima to pesa ndeko za na telefone pe to rekina bande ko bazana nzela ya Skype maloba e boto Adi Londole to pesa maloba. Boto, merci beaucoup, Papa Pambou. Non, qui beaucoup plus de remarques. Hein. Donc, si j'ai bien retenu, si j'ai bien compris, au Pessi plutôt ma remarque est belle, au Pessi ma remarque, au Salipé ma constat nayo. Moi, je pense que les combattants, pour un combat au Bazanango, je ne pense pas que Bamakamoussa quoi affaiblir Bango. Je pense que les combattants, ce sont Eza Bataboigna. Donc, ceux Batali Likambouni, c'est pas moins anti combattants. Je pense qu'ils ont affaibli Bango. Ils ont payé Bango plutôt Maële, Yako. Tala, le Lengenini, Congolais, Moussous Bazo Kanissa. Je pense pas que l'autre, Salama qui peut un but, Yako déstabiliser les combattants, ou bien pour créer problème il y a le lengue bazo kanisa wana. Et puis quand tu dis que na Congo journaliste bazalakate journaliste batikala jamais kozala. Alors papa tu sais ça n'engage que toi. Là il y a beaucoup de gens qui vous écoutent hein. En tout cas batebele bayokio bango pe ba pesi point de vue na bango. Au moins yelo papa Diana bandeko na biso babolwa bonza kwa bakwebe kimpele bakudura kasongo bakulutu na biso wana ba simo lisomo ba molona omoni bango tang basalaka ba émission ba Skype ezalaka te ba commentaire ezalaka te ya émission sala boy batamusu ba fingio ba makambo ba ba kiangote. Alors biso toza vraiment na tolérance makasi toza évidemment na ba rien solide ya ko supporter ba makambo ya boy mutu nenga zana ko kota na émission nenga lobiana à traiter de qui il veut. On va comprendre ça parce que pour na azomona ki azana droit à traiter mutu na makambo ya lingi neti tango ngaku biso kutu ba journaliste toloba tolonga ta journaliste biso bato sala misala o toza kutu na ba tolérance koya na radio o ya papa Diana na yebi makambo oze eko lekela ngai na yebi nini na yebi eloko nini asika na koyoka te pona yebi kaka awa eko zalaka ba makambo ya boy yango tozo continuer koyoka meloko za mutuya na lobaki nzambe a guider biso na nyoso tozo sala awa suka nango epesaka mbuma malamu donc ngana za mutu beaucoup plus nazo yoka mingi ba remarque bozo sala ngai vraiment naza na bikina papier na ngai nazo za note. Merci beaucoup papa odon na ba remarque nao o sali. Merci Adi Londole tokei et pas ndeko mususu na nzela ya téléphone. Allô? Oui, allô, bonsoir Diana, bonsoir Adi Londole na pisi wa mbote ya ndone sungande ko chekala na rubenga pati ya Sweden. Oui, tout ça koyoka yo. Ok, mituna na ngai nali na tuna ezaboye. Na yoki ndeko Londole azoloba et puis ndi tuka bango mingi na bani na bango. O pala ba misite eza musala na bango. Question na ngai ezaboye.
pour n'aller pas bêter à concert sous-souté. Donc, par musicien, quand on est moto, bazar na musala, et bah, moi, comme bazar na musala, qui se dit musala, bon, ils ont stars d'appui, bah, on va pas réclamer. Donc, bah, tout le monde va foutre à la parole, bah, bazar, l'autre, bah, on va dans la droite, à quoi, ils sont, bon, ils ont pas, ils sont bien en valeur. Deuxième question, ils ont, toujours, on a qui n'a musique, quand restant de ça, 2-3 jours passés en Angleterre. Hollande, l'Oga, n'y a pas de match en Angleterre, donc, Angleterre, n'a pas de match, l'Oga, en Hollande. A reporté match wana pona moto moko akufaki na ba émeute uti ko sala. Mais comment expliquer ba journaliste ba insistaka na ba likambo ya Congo pour ba mutala bango ba olé ndingi sur ba misi ba jouer au ba boy ko peta match pona soki 2-3 personnes ba kufi. A combien de fois raison ba biso ba tika ko boy ko peta mais entre qui pour na bato ba kufa na Congo. Pour dire que tout n'a tout comparé makambo et sika moté. Allez, au plus de comme c'est trop une question en vrai. Tout est au lobby. Par exemple, la ministre n'a pas besoin de question à baron tout comprendre dans des. Ma campagne tout a eu par rapport il y a pas qui par le ministre tanki. Mais là il y a pas à poser la question là. On a posé la question il est clair na on a déplorer à poser dans on tenait tout sur pour na libérer pour na dit. Donc question nous avons à réfléchir à répondre à la question que j'ai bien posée. Oui, au bout d'un match Angleterre pour la mort d'homme et salami. Mais 2 millions de personnes vont pouvoir prendre le président Moussala et les journalistes vont appuyer à Kango. Donc, on va jouer dans le président Moussala. Donc, on va enseigner dans nos pays, on va enseigner Moussala. Quand on va ouvrir la somme à l'été, on va enseigner au Joto, on va y balader, on va battuter. Quand on va enseigner dans Moussala au stade. Merci. Nabanzi papa nabiso adi Londole Olandi ndeko nabiso na Angleterre kuna 3 personnes bakufi équipe ya Angleterre et boy kobeta pona 3 personnes. Mais nakat na Congo plus de 8 millions de personnes o bazali ko kufa du jour au jour mais ba congolais balingi kaka musique. Motuna tosonga pa adi Londole ozana maloba. Merci beaucoup, Papa Roger. Mon sika aux 8 ans, na suis kuna autour na question oyo c'est dans ce pays. Nakolo Baboy. Je n'ai jamais fait une émission. Bon, en fait, si on a le bingaï ou ça tamusu, na sala jamais émission na lobake. Ba musicien bazo betati musa na biso ekofi. Parce que na lobaki ne bandeli ngata on a bandaki musalo yo. Na zaï go sala même pas ma musicien. Na manda okinokuka ba société kangama, ba école kangama, ba site nyo surtout ezaki ya Boanya, ba société Boanya na Canal Kin ko sala ba reportage. Donc je faisais ça avant ma musicien. Awa, je fais un peu de tout, on est un peu généraliste, musique exate, l'autre la maso tozo beta musique exate. Donc on ne parle pas que de la musique, mais quand on me pose une question sur la musique, voilà, j'ai réagi par rapport à la question qu'on me pose. Donc moi Moussa le koufite Moussa ils ont continué parce que Moussa là ezako panda sango. Et la musique nabiso ezaka neki otunyango bo to répondre. Donc Moussa là koufite to kumisa ba musicien ndenge bozo kanisa wana pekakate. Na kozonga na iloko yo au lobby ba musicien Moussa ezaka yango non ba infirmier ba sala ki grève na Kisasa wat ba infirmier ba sali grève ba journaliste ba lobby ti ba infirmier ba moko ba lembi na zongi makamya ba institution soki ba institution ezali ba ko respecter grève ya batu ba fonctionnaire moko dernièrement totali ba fonctionnaire ya je crois ya société na bosen comme sotango eza na internet wana ba marché ba sengi ba revendication na bango. L'État équipé nango yango te mais ba journaliste ba sali musala na bango parce que ba institution eza makasité et loko nazolo bakaka likambu ya ba institution ce que eza makasi makambo ekotambola biso toza ba congolais toza na besoin mboke bonga mais mboka il faut institution et sala yango likambu nazo insister ko lobakaka vraiment yango wana et puis question nayoki na sepeli na komikara je pris bonne note mbalasima toyeba kokende toujours na perfection. Merci mbalasima toyeba toujours kobongisa tokende nano e paya papa na biso oya kotela ki biso combattant Kelly na kati ya DC UK kuna na Angleterre topesio maloba. Merci DSP. Merci papa Adi Longole. Na zali koloba boye na kanisi akoye ba journaliste oyo imana engulu oyo azali ko supporter
impère tango ya Mobutu sor na ye aza wapi lelo. Nakoyebisa ndeko na biso Adi Londole boye. Komba ebandaka na Londres. Masolo ebandaka na Londres, nakanisi ki journaliste na bino to eba ate soko ezalaka. Lelo yo mupepe wana etamboli. Bozo sala ba vanti makamu nyonso bosalaka. Esalaka ba kombata pasi na mutema moko na yipsi bino. So bozaki na vibo bomo na batu bako boma bino bozo tala bo vivant. Mais lokola bozo continuer lisolo. Bosalaka ba vanti na bino, bozo zo ba musicien. Bokoti na mona plateau bozo ko embrasser bango. Bola kisa bango ke bango bala kisa kombata bato bazo bundela. Mboka na bango na ba droit moko normal. Bino bofandi ale bino bozo ko continuer ko embrasser bango ko pesa bango maboko ko yebisa bango ke te ndeko kene kisasa message ni no ko pesa bato bazali na ko lobani na kisasa. Vraiment bozo kanisa nini na ba makanisi nyoso wana oyo bino bosala ka wana na question il faut y répondre nga. Et puis l'autre zo lo baboui komba e banana na Londres na kasi mukomsuso ko meko sa tour nota ya mupepe kaka na kasi ba oyebso ke nemsu vino ozo salate bo sala ba aventure ya trop bata France po bazo kokate kotambusa makambo bien mais ba aventure wana oyo bino bo sala boye ba ke boko zwambano wana na zo yebisa yo ke eza mawate o biloko oyo bino bo salaka bozo ko même batu mususu ba ba dive ba ventilier pa mapama ba sala ba ventilier maona nani kuna utelemisier azoloba aye wana na sali nzembu ozolobela batu nini misiki bino bozo lio kango elengi okay kongo wana eza ya ngai na yo biso toza batu mususu eza ya ngai na yo toloba likuta demo toko sala te ko il faut tolérance eza na ba mboko yo démocratie ezali d'abord biso d'abord tozu tozwa tolérance nanu chikote po tozana nango pété. Ata to tolérance à pour la mboka la démocratie mukuna bato bazo kufa. Il faut to biso to raisonner d'abord avant to tolérance. To tolérance na buzo bate. Yo zo ye bango bien que ozali combattant mais ozali journaliste soi-disant journaliste. Mais ozo mema bato moko boye po basala pasi na makambo bato mutu bazo sala. Mais ndeko nanga fandaka lalaka la mukaka yiba ngo ke ezali eza ba film o yuzo sala ekutikalaka pezo sala biso pasi tokobo salaka go jamais et puis o za ba archive o bana na biso ba kutikala ko mona yango ivona ifo boye bango so bino ozoka tsake o tenga na za au milieu du terrain na non na kata kisasa journaliste ya RTNC akozwa kiseke ditale kiseka biso babongo atuna ba question lo ba mabe ata babi ba mlukuna ndi azawana ba ko lekise boye teke yaka loba pona makambo ya mboka ndeyo so ba ko soye lobi na tonga sati. Il faut raisonner. Merci ndeko nangai, il faut raisonner commandant Kelly inakati ya DC UK vraiment minute na biso etikali ya kotanga pambate toko ya bandeko deuxième épisode toleka na moi mituna ya bandeko oyo bakoyi kolobela ndeko po toyeba kosala conclusion nde mokolo mosusu toko ya mbaye toleki nano epai ya papa na biso Dodoli ye ameka ko sala moi mutuna na ye epai ya Adi Londole pe toleki epai mama na biso Clarisse ya Kwala nde toyebi kokanga bisaka mpamba te vraiment na tango na biso ekoki nde deuxième épisode tokozwaye vraiment tokozwa moi tango mpamba te esika aba komelinga déjà to meka ko respecter moi tango tokozwaye na mituna misusu papa na biso Dodoli topesi yo maloba mpe otuna motuna na yo eboto papa na biso longola ba bafle na yo longola ba bafle na yo papa makelele ezali mwa mingi toza koyoka yo batondo napesi mbote na bandeko nyonso tu otien que temps etikali moke to bandeko na nga boye ndeko na ngai nabengi ndeko na nga mpo ose justifie lobi bamongo ceci tosalaka boye toliaka boye tolataka boye nalobano boye un professeur c'est celui qui connaît avant les autres. Ou bien on professeur na radio, la télévision, l'internet, ça kaka soki oyebité. C'est celui qui connaît avant les autres. Ou qui pas comme un professeur. Ndenge ozali wana, oza journaliste c'était ou qui pas comme un journaliste. Pour informer, il faut s'informer. D'abord, pour s'informer ça dit, il faut être au courant
la situation, pour se mettre au courant de la situation, pour se renseigner, pour recueillir l'information. Et on peut savoir. On l'écrit dans Internet, dans le fond de nous, surtout ça, vous êtes très redondant, tu parles, c'est comme si, aux gens, tout le monde a yébi, mais au yébi, le côté. Donc, je ne te connais pas, dans ta information, on peut l'examiner, mais dans mon niveau de l'eau, zéro. Zéro, quand bien même, on lit qui t'en a souka awa. Et zéro, je te dis. Tu connais absolument rien. Tu n'es ni journaliste, tu n'es ni chroniqueur. Vous êtes chroniqueur, il y a médias. Vous êtes chroniqueur, il y a histoire. Vous êtes chroniqueur, il y a le fond de l'équio. Là, quand on reçoit ma caméra, les 25 €, je deviens journaliste. Alors, c'est comme ça au Congo, il n'y a pas de journaliste. Vous allez chroniquer à Nenga Yeba. Vous allez chroniquer à Ni. Vous allez chroniquer à l'histoire, il y a Ni. Il y a l'histoire, il y a médias. Dans le Mabou, il y a au moins, ceux qui m'ont évité. Baninga Oyo, vous savez le bango. Et puis vous avez pris l'argent, nous sommes au courant. Vous avez dit, bon, on peut monter après 5 millions. Vous appelez les gens, Oyo Batan, la photo, qui ne savent même pas, même à ta bien été, au lieu de l'ougamisa là, pourquoi lui, vous savez, il va monter, pas que l'ougamisa là. Pourquoi il y a, même de Konayo, collabo, vous savez, il va monter pour que l'ougamisa là. Pour la ligne, il y a comme ça, là, pour ça, journaliste. Allez faire une formation. Pour qu'on fasse formation. Si vous avez une formation, après formation, on comme ça, non, ça. C'est parce que, vous savez, on a chronique pour aider à monter. Juriste, pour aider à monter. En fait, vous avez banane. Vous avez comité d'Asuka. Ma question, nous, surtout, on va poser. Pour répondre à la question, vous avez un gars très redondant. Vous avez toujours le fond. Tu penses comme si c'est quelqu'un qui connaît. Mais en réalité, tu ne connais absolument rien. Un chroniqueur, c'est une personne qui consigne les faits historiques, l'ordre et le déroulement de la campagne sur les cas. Au commentaire, au Moroté, donc au Moraté, même la journal. Au commentaire, même à le cas pour ça, la polémique, il n'y a pas. Nous avons ceux qui César Ngadi. Tu tenais les emails. Ah non? Tu sais qu'il nous a insultés? Il nous a insultés, non? Dans Facebook, partout. Tu posais la question pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il nous a insultés. Alors, pour ça, un journaliste. Question de l'exemple. Yo, vous allez journaliste, il y a Nini. Merci. Merci, Papa Nabiso Dodoli, combattant. Toleki et pas Maman Nabiso Clarisse Akwala. Vraiment, Namotuna Nayon Pambate. Tokozwande kona deuxième épisode Nabiso de Susu. Pambate, Ngonga Nabiso vraiment. Et comme Nasuka, Maman Nabiso Clarisse Akwala. Moi, Lilobanayo, Yasuka. Eboto. Merci, Papa DSB. Na pesi baladino son bote. Puis na pesi invité bote. Nako félicité nani na maîtrise oyo ta nango na bato so soir. Nalinga le babo papa na ngai. Namona ki DVD moko oyo salaki, film moko oyo salaki, bata peut perdre ba ko reprocher yo que ozali na polémique, oya kaka na polémique. Et tant on a moni ndenge ko sala émission awa ba ninga pe ba ko reprocher la même chose. Donc bata peut perdre ba ko reprocher yo oya o poser ba question à polémique. Awa pe na ko mona pe ba ko reprocher la même chose. Maintenant si que question na ezali. Tango tango boko landa kaka ba musicien pour reposer bango ba question. Intention la vie ezali nini? Et puis deuxième question ezali, est-ce que papa nangai oko réaliser air nini tozo vivre sikuyo? Et puis ndenge papa na biso titeke dia sala ki discours na ye na stade Raphaël. Et là on nini monaki? Et là on nini yo moni? Et là on nini yo vivre? Ma question nanga. Merci Maman Nabiso Clarisse Akwala Adi Londole Koma Mituna wana nyostu pambate bande ko bazali ebele bazali kolanda pe ebele bazali kobenga mais vraiment moyeto ya mbali susute ndeko na biso ya suka oyo SOS vraiment topesio maloba pe tuna motuna na yo Adi Londole azali kokoma nyostu ndete ko pesa epe liloba to meka ko clôturer pambate tokozwae lisusu na tana biso ekoki tokei epa ya SOS ozana maloba. Allô? Oui, topesi yo maloba. Bonjour, ça va bien? Nakimi nyonsto papa na biso. Ouais, merci. Bon, motuna na ngai kana tuna na Adi Londole. Na minute oyo
ba combattant résistant ya mokili momba ba telemi po ba défendre mboka na bango ye azali journaliste ameka koyebisa bandeko position na ye eza nini azali mutu ya PPRD to azali côté ya combat ya ba combattant bato baza na besoin de libération ya mboka na bango. Alors ce gars ozala côté ya PPRD faut appeler sa position na ye ole ayela ka ba combattant ba polémique na ba question moko ezangi mutu na makolo ole ba lobela ba sujet réel oyo ba combattant baza ko bundela pona mboka na ba faire comprendre bandeko le pourquoi bato na baza ko bunda mais bango bazo toujours na polémique na linga ina tout na kaka appeler sa position na ye azali mutu ya PPRD to azali pona changement et kozala côté changement ezali côté ya peuple. Merci. Merci Toleki Nalombangu et papa na biso Adi Londole bande konyos o bolanda ki biso na poko malelo bolimbi sitangu mususu na kobeta mwa libaku bolimbi sipona kobeta mwa libaku na émission ya poko malelo bande ko basali ko benga ebele mais moi to ya mbabino nyos tu ezalité vie ya temps oyo ya biso ezalaki vraiment mokuse to comprendre ndeko vraiment mbala sima pe tokozwa lisusu akomeka ko répondre na ba question mususu pamba te balobaka esika oyo yo koisami yo oyebite mais esika bandeko ba lakisi yo esika oyo nde okoyeba kosala malamu pamba te biso nyonso tu esengeli to bongisa atangai oyo pe nazalaka na mwa libungi na ngai mpe na kati na elobeli mais bino nde bato botalisaka ngai zonga na nzela longwa na kati na libungi oyo tokolekana epa ya Adi Londole oyoki bandeko na yo nyonso ba congolais balobi oyoki balobi mwana oyo ayokaka mpe achangeaka bizaleli azali mwana oyo awumelaka mingi na mokili mpe akokola mpe mokili ekondima yo ya solo soki ozali motu makasi esika oyo kokweya mpamba te batu oyo ozali kosolola na bango ozali komona bango te oyebi bango te mais okotia vie na yo en danger ou bien okotia vie na yo ekozala vraiment na esengo ndenge tozali koloba ozali kotambola na kimia nyonso ebongaka munguna na yo oyeba yeboye oyebi ke oyo munguna na ngai des affaires oyo munguna na ngai Prince Loboko oyo munguna na ngai Marcel Jalma okoyeba bango nyonso wana okokima bango abongo moto oyo yebite okokima lolenge nini Adi Londole topesi yo maloba na kimia nyonso tu olobela peuple congolais o bazali kolanda yo ba combattante ba résistant o nyonso bazali kolanda yo partout dans le monde entier bayoka yo e boto. Merci beaucoup Papa Diana. Nalandi la question ya bandeko nyonso tu ba poser ngai wana na yo ki très bien na komi na gomeka ko répondre na ba question surtout ba tuni ngai omoni tangu na lobaki makambo ba institution ndeko moka lobi lobi omoni match falaki betama mais match wana ba boyango parce que mutakufaki ba désordonné celle ba boy foot betama. C'est justement les institutions qui font des choses comme ça. Les amis beko ya mboka nde mutu etala ka lobi lokole l'équipe boye tokate loko o songolo yango nazoloba toujours makambo ya ba institution tangu batu bazo continuer ko tuna position na ngai bazo tuna position na ngai na état oyo Congo eza nango na état oyo ba combattant bazo sala position na ngai eza nini yaonga nazolo baboye position na ngai lelo mama ndeko mama utikolo balobi soki pa bata pe perdre balobi oza muta polémique pourquoi balobi na nga muta polémique pona tuni bango question oyo ya ranger bango te babenga muta polémique mais question fait na tuna bango ezaki vraiment importante il faut na tuna bango pona osala musala na ngai lelo kobanga ceux qui n'ont banga na kufa ceux n'ont banga moi je pense pas que c'est la peur. C'est pas la peur, c'est le respect de tous ces gens qui appellent pour me faire des remarques. C'est la considération que j'ai pour tous ces gens au bazolo bananga. Na ndenge nyo surtout bazolo bananga inazo ibakake eza monoko ya kanda omoni monoko ya kanda et lobaka ndenge zolo bana. J'ai de la considération mais je peux vous garantir que c'est pas de la peur. O aloba naza zoba, o aloba naza lolende, o aloba nazo comprendre des akanda. Mais na loba boye. Lelo soki musala oyo papa dia na ndenge ozosala wana yeba ke mukolo peta mususu na koyamba na radio okokamwa ke batu mususu basepelaka te na mamozo sala okokamwa pe batu mususu bakoloba makambo oyo ekokamwisa mais pourquoi balobi nanga putanga na sala makambo malamu eza nango makambo yango moni perfection ezali vraiment pas si mingi lelo ba maman bakene ko tambola bandeko bazola nanga ba maman bakene ko tambola balonga ki jour le 30 juin balonga ki Bruxelles bakene ki ti balonga ki Paris bakene ti Bruxelles batamboli
pour na kozwa bango na émission lelo na koyebisa bino te tout ce que ça demande hein. Na expliquer bino te pour na kozwa mutu wana leka na télévision na radio na yo boko comprendre te wana ta musu mukolo musu na expliquer bino po nini mais na konazo bakisa koloba boye to landaka ba musicien te to lukaka ba musicien te ba musicien baza ba congolais nazo loba nazo répondre ma musique ceux qui botuninga i makambo ya musique ceux botuninga ma musique na répondre ma musique ceux botuninga neti maman tuninga ma meeting ya Etienne Tshisekedi ya papa Tshisekedi mais meeting wana ngai na lobi na bino tout à l'heure na sala interview na papa Tshisekedi na sala interview na mwana na Félix Tshisekedi na sala interview na représentant ya ba ta IDPS awa Edo Olito na sala na combattant Morazar en Allemagne Kajo babengaka pe Tshisekedi tant on a sala émission na batwana bato mususu pe ba sepela kité donc nazo likate nazo sala na onyo surtout bolobi lelo na yoki naza mutu na yokati soki na lobi na koma koloba loba mingi donc na yoka sute donc fona yoka bino koleka discours ya papa Etienne Tshisekedi lelo soki na lobi na bino na bibande ko na ngai zonda kisamuka muke bande ko na ngai lelo kanda ka mteza na biso oui c'est vrai mutaka osilika to mona nani komboni nani ndeko na biso za prison nani président Jean-Pierre Bemba tambola banda na aéroport a beta meeting ya danger to mona batu ebele baya mais makambo eleka na élection papa na ngai ezaki makambo mususu soki to lobi boye batu mususu ba kosepela te mais eza ba réalité ya mboka bandeko na ngai lelo toloba boye balobi tozomona opposition lobi tokene na ba élection eza simple opposition lobi tokene na ba élection l'équipe passée to se présenter qui était parce que Tebe que tricherie ezali na ba élection to se présenter si content ou to se présenter donc tricherie ezate après to lobi que non tricherie to timbeli yango mais to kekara na ba élection bongo lelo siko soki to kuei to kolobani to légitimer mutwana to leki na ba urne likamone na zolo ba mingi ba zo sepela te mingi zo pesa bango lususu kanda menzo kande il faut pas koloba makamu nzo kande soro lobi ezaka kamabe makamu na zolo ba eza réalité na sinde to za awa batamaele bazali belé tant dans lobi que balakisi bazé belé eza l'ICC donc eza vraiment l'ICC je n'ai pas dit pour froisser les gens la personne qui se sentit froissé na vraiment na rosenga etungisa été ceux qui te lobi balakisi baleke belé eza nango mabete eza ka mal linga nde to lobaka ta mususu linga na biso e kendaka ndenge kendaka wana mingi ta musu ya koloba na ebité côté ni nazali côté na lobaki naza côté ya ba peuple naza côté ya peuple naza côté ya Congo parce que lelo ba combattant bazali ngai lelo mukonzi ya kozala wana o ba rocha lelo mukonzi na continue ko sala émission nanga o ba rocha akubima na mbule kwa mais na continue ko sala émission nanga lelo so inazali côté musa nanga eza na tina te bato bazali engagé boyebi bango Zakari aza engagé alakisa couleur na ye Roger Bongos apesa couleur na ye DSV awa apesa couleur na ye bo reprocher batu bolobi ke batu liberté de la presse. Mais vous me la privez, cette liberté de la presse. Vous ne voulez pas que je donne mon point de vue. Vous voulez que j'appartienne à un camp. Nayoki, ndekomoka lobby awa, makambio lobby o ezotikala. Mendeko nangai. Bakambio pe lobby, ba nanga pe baroyot. Bakoko pe baroyokati. Donc makambu pe bino bozolo ba contre ngai wana na pour ngai mais ezotikala nango kaka. Batu pe bazoyoka biso kaka. En tout cas nga na rolika ke to continuer émission ou continuer unis nous sommes forts et séparés et zaka pasi pona biso na pesi boton ni mingi na batu nyonso to balandi biso et surtout na ba nyonso to ba poser nga ba question vous pouvez vraiment me croire et ça lingai vraiment plaisir moko boko comprendre te Nathalie combien de batu ba pesi nga ba remarque na bango et ko permettre ngai na mona si que sala ki bino pasi total lengi to continuer ko sala musala oyo papa Diana isa facilité kosala musala oyo moi je te dis yo moko moni ngeli kaka vraiment longonya oza kongola boanya pe en tout cas bo continuer radio oyo so boza na posa na ngana kozana koleka natala lenge ninga pe na kosala po ba congolais ba kuta na sika boy ba sololaka ponengo za na pesi mbongo osali yango pona likanisio lingi kaka ndenge pe biso to mona kapasi bokanisa te ezaka facile osombi caméra 25 € au bando le Canada eza facilité batu mingi ba risque ngana zo mutabenga ngana Guatanahara ayebi singa lobi omoni yoko londole unengozana ngona beto masasi faut kufa et sa liberté na ya betanga masasi abongo se londola kufi échanger nini échanger le côté mais to sala ka musala
bato ba comprendre biso gloire à Dieu mais intention nga netinga mbongo na zinde ko lobi. Merci et Londolé moi papa na sisa na bolimbi sina kozong selo de susu maloba si ndeko mo lobi ba so courant na zimbongo nga na kamwe nzoka ne boza na bino informé te na gozela mbongo wapi nga ça fait ce combien temps na kina kisasa te na zoli mbongo eyeli na nzela nini lelo nga so na zimbongo na bat ya batwana ba olekisanga na TV batwana so ko zimbongo na bango oleka na TV okomi mutu na bango bomona nga wapi en tout cas nzamba batela biso merci papa na biso zala na biso moi minute muke vraiment minute muke kaka bandeko ebele bazali ko senga kaka 1 minute sina pesi Adi Londolé oya sengi 1 minute oya sengi 1 minute oya sengi 1 minute mais l'air na ko pesa au lieu bandeko pe ba respecter 1 minute et que comme 2 minutes ndeko na biso air to yoka kina esili papa na ngai moi bolimbishi ndeko aboyite ndeko abangi pete ndeko ayebi ke radio na biso eje sika yako bakisha mayele ayaki ajwa oyo ya jana kobunga ayaki ajwa oyo nyosho baninga bakoloba ayoki yango polobi na tongo bayeba pe komelore musala ndenge ejalaka mais eloko moko na koyebisa bandeko soki ozala na moninga na sika o bavandi kobenga moninga oza moto joba oza moto apamba pamba oza moto boye eza malamu te mpo yo pe sika ovandi na mosala oyo yo osalaka kuna soki balobi ke mosala na yo eza ya bojoba ekosala elengi te télévision to radio eza esika toyeba respect ya moto po moto na moto aza moboti toyeba ke lilobo yo lobi na moninga soki bazongiseli yango okosepela pete papa kwa 1 minute na yo ebongo papa Jean-Pierre a clôturé pour masolo oyo ezali masolo ya Diana ezali masolo ya Desive onga bengaka mobali ya solo eboto papa na biso vraiment na bande konyoso na bolingo na nzambe ndenge Adi Londolé abetaki prière na ye pasteur pe kobeta prière na ye na suka pamba te to bandaki na ye pe to kosukisa na ye bande ko tokenda ta na mwa 1 minute na mituna to bandi na mama Clarisse akwala to pesi 1 minute to zali na 28 na 29 na yibi maloba eboto papa na tuna timo tuna ukiana luloba kaka liloba na yo ya suka kaka ayo liloba ya suka lingina loba kaka ke moto yo sa yeba ke tokomi na air ya jugement na air ya verso ezali mama moi bolimbishi mama Adi Londolé aza ko sepela ndenge oza ko tuna mituna ya sagesse alobi tuna motuna akopesa yo minute mama na biso papa na biso Jean-Pierre na tango pesi mama Clarisse akwala minute yeba pe bandeko nyonso tu ndima minute wana tokei mama Clarisse akwala tuna mituna na yo bandeko nyonso bako tuna mituna Adi Londolé a répondre merci ozana mituna voilà air nini to ko vivre sikoyo boye air ango ezali nini onga na tuni na papa na biso merci na banzi Adi Londolé oyoki air ya verso oza na maloba alors maman air toza nango siko nengo tuni c'est-à-dire que mon pepango za ndenge nini toza siko na mon pepe ya komilengele pona l'élection là les gens devront se sensibiliser pour les élections présidentielles. Euro tozana ngo eza heure ya décision ya kusala ba élection. Bino bozana poto bat bazana kisasa boye ba ndenge nini bato ya kisasa kuna ba kusala po na ba voter mutu oyo bino bolingi toza vraiment na heure ya ba élection. Eloko na kolo ba neti po na mutu na yango na mama na ngai. Merci. Wana tokei epai ya papa na biso SOS. Tolingi Congo ozali na motuna tomoni ndeko na biso azali wana te tokei epai ya Allô? Oui, topesi yo maloba na banzi ndeko na biso azali te vraiment papa na biso mayamba musala na yo tokei epai ya papa na biso Général Lubajwa topesa ye maloba eboto na kozwa minute wana une minute wana nalingi naloba na ndeko na ngai ke alobaki na ngai na États-Unis na yebite soki azoyeba lisusu nalingi nayebisa ye boye awa na États-Unis la loi soki yo noir osali likambo bakoaplike yango na ndenge tina suka donc okomona mpenza ndenge loi esalamaka soki okendaki na mwasi ya bato donc bakoaplike yango tina suka. Alors je reviens maintenant na état de droit background ndeko na ngai yo zali ndeko ya bababasi
bababaso batu nyoso tu bayebi depuis Mobutu musala ya bababaso tiye wana za wana toyebi te musala nini azo sala kuna na Kisasa tilelo kutata gouverneur soki basaki mayele mpenza bazwaki bababaso te mais malheureusement lokola baza lokola bababaso na bamususu bino donc bazwaki. Donc troisième nalingi na yebisa oboyi que nous sommes pour le moment ba combattants ndenge bozolo ba combattants te tozali bato baza komona mboka na bango ezali. Merci papa na biso Luba Joa na ba oko ya nani nazwaki minute ya nini ya ndeko nanga wana. Donc nous sommes nulle part. Alors comme on est nulle part yango na pesi longo nyakutu na tout le monde baza kolite ba musique ezala te parce que déjà ba changement to comme on a kim ba to bani kolata ba bilamba ba to comme on maputa. Donc malheureusement il fallait que j'ai na lo ba makamoko ya mais tala botika biloko wana ba radio otozolanda awa c'est tout simplement parce que bolanda ka ba radio ya Kinshasa te ba radio ba français te ba radio ba américain te to na ba radio na biso na suki nengwana. C'est pourquoi nous sommes très critiques. Na mutu nyoso abimisi mutu que yé aza journaliste parce que ba congolais belé balingi kolanda information ya ba congolais. Merci. Tolingi ba information ba français te, tolingi tolanda ba information mutu te. Mais tala na yebi ndeko na yo ana ya Londolé je crois o ya sala théâtre. Donc il faut que nous la yé ba tu nyoso balingaka yé. Merci papa na biso Luba Joa, merci na intervention na yo ezali kitoko vraiment makasi. Tokende et papa na biso Dodoli to pesa epe lisusu liloba na ye ya suka eboto toza koyoka yo ndeko papa Jean-Pierre na poto signé surtout que ce n'est pas comme avocat du diable de la diaspora, il n'y a pas de problème. On a vu que nous avons avocat du diable de les amis de Wechi, nous avons avocat du diable sur le lot, on peut ici à défendre ces engradis. Il y a des soyez pas là comme avocat du diable. Nous avons un Congo, nous avons une sécurité. Ça m'a camoté la polémique, tout ça, on va ça à vous voyez, polémique, pas de ma sécurité. Ce sont des filles, tout ça, c'est pour manger la minute au jour là. Tout le monde souffrir la minute au jour. Au moins, il va tenir la minute au jour. Au moins, il va tenir la minute au moins, il passe, il va tenir ça. Alors, ça, on va sécurité. Ceux qui ont regardé pour péter les mains côté. Ils sont en train de faire souffrir les gens. Papa n'a pas polémique, il n'y a rien de bon là-bas. Habite à sa parent. Habite à sa parent. Il est venu ici à dire que non, il ne faut pas l'insanité dans la musique. Et par après, à contredire sur que non, musique est belle. Au fait. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. On dit que non, la musique n'est plus sur le bâtiment. Il ne faut pas ça là. C'est la minute où on va tout ça à Bouzoba. Bouzoba, c'est au Salama. On a vu les musiciens, on a vu au micro. Bilo, on a fait Facebook. Tout ça, quand on a biloté. Sur les professeurs, sur les journalistes. Alors, tu es venu ici, tu m'as mis la question aux alliés. Tu ne t'es pas défendu. On se défend les biens. Merci et merci Papa Nabiso Dodoli. Merci Papa Nabiso Dodoli. On défend les paix, c'est ça, on a dit. Alors, tu vas Malasima, je crois aux Amaël. Merci. Et to leki et Papa Nabiso chancelier Ndeto Koti na Roger Kachama. Merci mingi Papa Desfena une minute. Papa Adi Londolé, merci mingi ndengo accepter l'invitation. Nalingi kopesa un message moko soki kozala possible au faire passer par ya Papa César Ngadi to sengeli nae aya aussi ko affronter biso et kozala bien ndenge yo ozi courage akoya. Merci mingi. Merci. Message ezali que César Ngadi aya ko affronter biso ndenge yo o lobby tokei et Papa na biso Roger Kachama nde to suki na Odon Mpambo. Merci DSV. Ngai nazana deux remarques au salon parce que ma question qu'on posait ma question, moi je trouve que ce n'est pas la peine parce qu'il répond pas à ma question ni sur ma posée. Au moment où on demande ngai kala la toute question à lobby en Angleterre 3 personnes ba kufaki et que baboy équipe Angleterre et que beta balle. Donc lui n'a pas compris pourquoi à lobby ba institution. Donc ça déjà n'a comprendre que
azo comprendre bien la question te. C'est-à-dire que zali amour ya pays za na kati batu wana baboy ko kinda ko beta bale baki baboy na ko kino beta bale wana. Donc ça dit batana l'intérêt il y a trois ndeko na bango ba anglais ou ba kufi. Donc question zaki posée de la manière wana. Deuxième chose, il y a remarque moko. Wera babeti na veille ya concert ya Stade de France. Pona makambo ye azobi misabasi mabele libanda. Allez, jour à concert aye ala kisusu libele wana. Mais tangu baye ko sala ba interview na bango bazo poser ka ba question sur ba combattant bazo beta bato. Au lieu ba revoir ba tina nini oyo ba beta ki wera po ba tuna susu wera question mais yo ba beta ki yo mais oyo su ko lakisa su libele susu ya ba mama na biso. Pourquoi sali yango ba poser la question na te. Donc yango mon azo observer que ce n'est pas la peine même si on est invité pour la deuxième fois et que vous en avez aucun peine perdue. Donc vous allez voir ba contradiction kako azokima ba question. Merci la sur Valo. Merci Tokei et papa na biso odon pambu to pesio lisusu lilo banayo oyeba o clôturer. OK, merci Desibé na remercier bande konyoso. Omoni magambele ki lelo ko ya lo kwa nti papa moko boyi ba kana kya kutana mo buta biso na mo na osenga mbongo. Tanga kutena mo butu asengi biki. Ta Congolais aza mutu moko na ebite. Congolais faut que la vérité, il faut que il vivre la vérité. Papa a dit minga lobete bande ko balobi. Je pense que vous en avez conscience nous ezo sala. Après mission, je pense que au kozwa temps ko raisonner na makambo tu bande ko balobi awa. Papa muso akoko tindo na biwa sanka ebiso te adina linga kote mena otindo na biwa. Wa mukolo, je pense qu'on raisonnera bien. Na yebi yo vraiment to yebani na musika na ntomona na te, mais je pense que raisonnera bien. Kanisa pona yo, kanisa pona famille na ope kanisa pona bana na lobi te to sa émission lelo et koki ko sala yo réduire ba makambo so ezali ke on peleki na côté makambo so bongisi yango kolanda baba betelo mako côté papa po kufa. Alors pona ko sukisa date vena ibse boy umoni soko yambaka no kutu patu mususu obazolo ba makambo baza quand même na classe mutu moka vandi ata ya PPRD na zolo ba réalité moko au faire affronter na mutayi de pes tokozala tokobetelo maboko po toyebi ke mutu aza na maturité ya IDPS pour se défendre. Mais oyo zwilaka biso wana botieba ona libula métro na Gare du Nord na Château Rouge oyebi te ezokitisa même ezokitisa même valeur ya bémission na yo mutu alati kaka polo po azwi mwa piaka na ye Kabila pesi mwa 500 tie na poche yo lekisi ye. Mais soki ngai yo pona osukisa DSV pardon na kosenga mutu wana oyo ake kolia mbongo na Kabila ya kolobela makambo ya anti-combattant pesanga 5 000 €. Parce que dans la collection, on a risqué de signer 5 000 € quand on a banque 10 000 €. Mais tandis que yo, ça dit Congolais, yo, bien mon petit position, quand on combattant, bah, ça m'a bien, pour n'en boire, pour n'en pour n'en bateau, dans le Congo, pour les qui se prennent à 20 minutes d'émission, 5 ou 5 à Bango, 1 camp. Et ça, quand même, il y a ça là pour n'en boire. L'objet, on ne sait jamais, papa. Moutazali éternellement dit à Kokufaka. Et Bodo, je pense que vous avez mon colo au comprendre les lots. On a toujours des conabiso, mais tu linga ko bongisa façon na yo ya kosalela. Makambo o eza mama makila, ya makambo ba mort rebelle papa ya makambo ya ndaku note na ndaku ngani. Zamba pambolo. Merci Nzambe apambola. Nabanzi toko kende pa papa na biso Jean-Pierre nde toko sukisa epa ya Adilo Ndole. Pamba te soki to sukisa epa papa Jean-Pierre akobete la biso prière te. To bandaki na pasteur Adilo Ndole, toko suka na pasteur Adilo Ndole. To kende pa papa na biso Jean-Pierre ye aloba liloba na ye asuka mpe toko pesa Adilo Ndole akosukisa pe na prière. Merci. En tout cas, papa ilobana suka et pas na papa Jean-Pierre ezalakate. Yo motokoboma papa Jean-Pierre elobite po pesanga ilobana suka na lobana suka sikoyo. Papa Jean-Pierre aza toujours papa ya bino oyo aza ko sala ba besoin oyo bino bozana nango oyo bino esengeli boloba. Ndenge na yoki ke bosengi nkoko na ngai César Ngadi na banji esika pe azali aza kolanda yango oyo ezali esika na ye na banji akoya pe ndenge papa di aye po akobanga pe lokote po azana monoko na ye bino pe bozana minoko na bino moto na moto pe akotuna pe mituna ye pe akorepondre oyo kosenga a répondre na sepeli mingi ndenge émission oyo eleki ma kitoko bitumba bibotu esami te na moni pe sika bato bakwe makae te eze sengo mingi to kumisa Nzambe pour que papa Adilo Ndole courage oyo ye adui po aya
ti epai esiko tozali po asala émission. En tout cas, papa, c'est que azaki na besoin ya koyoka bino, azaki pe na besoin ya kozala pe na bino sika moko. Na pesi ye maluba ayeba kusukisa na lusambo na ye ndenge yo sengi ye bato nyonso boyeba kotikala ne sengo bozala tuka na kimia boboto mama Solange émission eleki eza na moto mingi soki émission esili osaila papa moteke ndenge osaila kayepo papa diana alia na kimia eboto adi londole jwa maluba eboto papa na biso Jean-Pierre ba combattant pe balobi oya bango pe pasteur Lubajwa akosambela soki adi londole asilisi kosambela pasteur pe oyo ya ba combattant pasteur Lubajwa akosambela pe adi londole tokoyoka nanu prière ya adi londole après adi londole okoyoka pe prière ya pasteur combattant ndenge akosambela toyoka nanu prière ya pasteur adi londole nde tokoyoka lisusu prière ya pasteur Lubajwa eboto. Voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que Naïk a conclu en disant simplement, n'a soulevé moi ma question, ou n'a commis moi quelques questions, mais qu'on répondre. Na lobby boé awa, nazo répondre les cas à ma question, il y a ces angadi, je suis pas venu défendre ces angadi, mais na pesi na la kisi na répondre à ma question, botuna giponaye. Je ne suis pas venu non plus défendre Zachary Bababaswe, na répondre le cas na mituna tombo tunaki yango na meka qui répondre. Na retransmettre évidemment invitation na bino et pas ces angadi aya na radio pour poser la question des bolingi. Quand il y a des katuna qui a lobby na zuba tout na yena bon na gare du Nord, il faut savoir que ngana tikala jamais ko zo bango na bon na gare du Nord, ba benga kinga ba na gare du Nord pour na salle émission na salle pour na bango. Alors olonde kwa lobi ki alandaka ngai sur na sala émission na batu moko sérieux na uti koloba tout à l'heure que na sala émission na papa Etienne Tshisekedi. Je pense que c'est un homme sérieux parce que bon celui qui na zo batu sérieux na zo papa Tshisekedi na zo Félix Tshisekedi na zo nani président ya UDPS a Edo Olito a na sa émission nazwa nani Rolemena Muta Pareko nazwa je sais même plus nazwa bango tellement ebelé na baza quand même bato moko sérieux siko adi asala kanini donc apona ka bato bazana ba costume na ba cravate après bo la kisanga nzela na komeka kotala so ipene na kolanda nzela ndenge bolobi alors na ko si saka koloba boye bo continuer ko dialoguer na support oyo et puis batu na batu baza ba tempérament na bango batu musu baza na le lenge na bango ndé bazolo bana ezapika façon na bino mais moi je pense que nyo soto tozo sala fait un but na objectif tango ozo tuna question na tuna yo ozo kanisa nini ozo kanisa kaka oloba pona oloba ou bien but ezato atteindre logo moko ya bien nazoli qui a été bino bozo kanisato atteindre logo moko ya bien ce que za ndengwana pour construire ça sera vraiment une très bonne chose bo continuer ndengwana na pesi bino longonya mingi na kozala mopandisango malamu na kombo na bino comme quoi émission ndenge le karana radio lisolo na remercie mingi papa Diane na remercie bande konyo sotam musu na kangi ba kombo to batu ndenge ba question nzambe ale kana robate la biso et puis kande tolobara nzamba l'équipe batamokili. En tout cas, l'union fait la force et avec amour, on sera meilleur. Adi Londole, l'éternel masculin, vous dit merci beaucoup. Merci Toyoka, prière, il y a pasteur Lubajwa. Pasteur Lubajwa, Topesio Maloba, pasteur combattant. Tosambela. Nzambe na biso. Oyo Nzambe ya Congo. Nzambe toleli mawana misu talabana nayo talabana ya Congo Nzambe ya Congo Nzambe ya mboka mosusu te mais Nzambe ya Congo talabana nayo yo Nzambe tango lingaka bana Israël opesaka bango mayele bwanya bakendati bazwa mabele na bango leloyo toza komona bana Israël baza ko diriger monde mobimba États-Unis Europe Arabe Chine nyoso opesa bango mayele Nzambe lelo ezali tour ya ba Congolais Nzambe ya Congo bana na yo oyo baza kobunga
bana na yo o baza kokende kozwa mosolo bana na yo bazali kokende koteka bandeko na bango bana na yo baza kozwa mosolo po baboma mapele na bango Nzambe ya Congo yo Nzambe tala biso bana na yo tala biso na yo tokoma bitelengana tokoma bana etike toza bisika na mokili mobimba yo Nzambe ya Congo tala opesa biso eloko nyonso tu toza na tu Nzambe opesa biso melesi pona yango me otiki biso na moma oyo tolingi ozonga kotana bana oyo babungi bana oyo baza kozwa mosolo pona koteka mabele ya bandeko na bango ya bayaya na bango ya bapapa na bango ya bamama na bango ya bango moko fongola bango mayele fongola bango miso po bamona intere na bango ezande na Congo na poto te na Amerika te na Chine te na kati ya poche na bango te me na kati ya Congo na esengo ya bakongole nyonso tu Nzambe ya Congo tosengi yo lelo okota olibere tinda mopepe na yo esono bango etika bango na mitu ya bwanya mitu ya komona mosika me ya komona pene te tala depuis obota biso tozali kotelenga na mokili mobimba tosengi lelo bana ya bobungi bino nyonso bozonga na mayele bakongole bozonga po Nzambe yo nde mutu moko ifo tolanda ndenge na yo bwanya na yo mayele na yo pour que bana na biso moko na bana bakobota mazima ba vivre na esengo pe na ndenge ya bwanya tolobi se bongo na kombo ya Congo tolobi amen wana ezalaki lobajwa tokomi na suka ya émission na biso toyembaki bandeko na biso sur la 3W radio télévision lisolo Nzambe aza monene Chantal Nkoshi 3W radio télévision lisolo Odon Pambo les grands dépositaires célèbres des affaires Mère Françoise Itoa Marcel Jalma Prince Loboko Roger Kachama Master Lubajwa Adi Londolé sur la 3W radio télévision Lisolo DSV Diana sur le foot de Wuppertal Bakombata Moyoki Abino Pasteur Lubajwa Adi Londolé Papa Jean-Pierre MM Compressor et Chantal Nkoshi Roger Kachama Général Katamoto Papa Isaac Mbele sur la 3W radio télévision Lisolo natikela bangodi ntango oyo nazalaka DSV toujours moto na kati ya batudi toleba yuma mwa 2 point mwa 3 point di Adi Londolé le meilleur journaliste Chantal Nkoshi les meilleurs journalistes de la radio Lisolo internationale des affaires Mikwi
Annie Idembo de Bruxelles. Mère et Sophie Mawaba de Barico. Ah ouais. JP Lufilila. Chimene Makoso. Odon Bambo. Ferro Malumba Nadalas. Mère Pelagie Papi Bisikita. Akulutu ya Baleki Zambwana Joakim. Kulutu JP Ukanda. 4-0. DSV. Radio du Solo, la seule radio naître de la diaspora congolaise. Oyoki Lokitoni. Ah ouais, hein? Nzambe wana mokonzi. Ah, Papa Luba Joie. Mère Émilie Sabine. Kulutu Zambwana Joakim. ADSB. Joël Chungu, Jomaître. Et la princesse Pauline Djema Chungu.